Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros. Bon dimanche, là-bas, ndeko balandinyo sobazolanda biso donc sur l'internet. Lelo tozana mutoto bombela kibino invité spécial au bombela kibino na dimanche à lelo. Il s'agit, il y a moi si il y a grand, quand je vous dis grand joueur, il y a Moka Oyo international Eric Bokanga to Zanaye nde to kolobela moi solo na biso. Donc elle est là, on va parler avec elle. Bonsoir madame. Bonsoir. Maman cité. Donc babi ngaki cité parce que Azab Betel. Donc cité Betel et Tonga ya tata ba pesa kombo on sait que bobo teza et bobo topine ali. Bobo teza makasi. Ouais, quand début bobo zolanda babi bobo to vraiment ali. Maman cité. Balobi yoza moi si à jouer. Le beau amour c'est joueur mais il faut tout y bela mais avant tout kotawana il faut yomoko se présenter oui bisa bango na nyozali après nebi que trop soleil Kombo na pesa kombo comment na Betel Bokanga aza moi c'est Eric Bokanga ya joueur aussi on a passé sur présentation. Ouais, balobi kombo na maman Betel bon tout est-ce que Eric Bokanga bala yoto ndinga ya système bani non ndinga système te alliance yango abalangai dona koloba coutumier civil religieux dona za légitime nae balobi batu nyonso balandaka o petite moko boye o nani yeba déjà que non Eric Bokanga officiellement aza marié, père de 2 enfants. Balobi kasi maman lobi te avec komba bana tatoye baba. Maman ya Curtis na Kevin donc moi na ngali boso komone Curtis ya mbale Kevin. Bon nyonso baka ba garçon. Ouais bon balobi to évoluer na mosolo na biso. Maman cité. To lingi to yeba moi muke Eric Bokanga. Mais ebité bokutana wapi bomonana wapi kaka tutala kaka boye cité Betel nzamba ba mama siko photo ebandaka ndenge nini ekomaka ke non cité Betel yende pena mutakanga jogo na biso bani bon tomonana kaka na nzela classe bon bazala do institut moto zotanga bambu yazala na bambu 2 nga zala na bambu 1 et que ça la qui camarade na moko tozaki na ami ya Eric ne azaki edo ami Eric azaki copain camarade na ngana nde pe to wandoza zana camarade na nga trop nde ya kusala kingana pe yo déranger nga to yo lingana nde yo sala pe to yo koma na libala nzamba sungi to balani nde to kompe na niveau oyo yibi. Vraiment balobi bandeko balandi bozo sepela déjà parce que to komi ko mata ba mituna nyonso butinela biso ba message to monaki yango babi mituna wana to retourna maman a ko répondre bino maman cité to lingi to yeba moi muke Eric Bokanga biso to yeba international to yeba Eric Bokanga na ASVEC club mais si bitima raraboye to yo Eric Bokanga asa susute banave ya balela na ebité yo moro mama eloko nini salara parce que décision zwaka yo zalaka ezalaka pe na butu moro boye to ebité mais atunaka yo mbala moro boye Eric Bokanga li susute na veya bon to ebité zara nini salara ke non Eric Bokanga tika veya bon et bandé non à partir à standard azaki non à standard après à partir à standard ndé sala ki moi complication moi ya mukie salama ki ndé sala ki azonga avec club après la azonga na avec club yemoko bon amone ka ki quand même c'est na koloba ki
aidaki pe V club a joué pe na V club pendant temps moulai mais yaki osala que selon ye moko nde a préféré qui a quitté V club a trouvé ki mieux que akende na Mazembe nde sala ki na Mazembe pe atunaki président na pas accepté qui c'est pour cela kendaki maman Betel ouais atunaki président sepela ki yango kendaki bon ali na eba parce que vite les équipes monene na mboka ouais bon est-ce que na ebité est-ce que na vite tapé est-ce que zala ki atana ba bon souvenir moro et sala que non ataton bovandaka bokanisa pena te vite tapé sala type na ngai et sala famille na biso nde tozala boye donc na ebité ce qui souvenir oui ba souvenir a bien zali ba souvenir a bien za na vita quand même Eric Asbeta qui pendant la vita se retrouva qui peut va souvenir à bien pesa qui nango donc habité nango tant on a télé en pleine émission on va que souvenir tel mais quand même va souvenir à bien zalaki na vie club va souvenir à bien se retrouva qui peut quand même na vie club. Ouais, balobi moi polémique pe sala kitoko Charlie Kanga balobi moi polémique sala kitoko mais comment on a boye Eric Ndenga zaki na vita parce que biso toza bamfumo to la navita to la nab équipe amora na biso mais to mon Eric na Mazembe mamo neti mutu moko zaki na sama ipa matimba la moro marambo fungwami surtout ebité c'est que vite ba ko finale to ndengeni parce que yo yebi yo moza mama yo zara na nzungu esika babaola soki moi bilo eza dimi yo yeba soki bilo ezebeli est-ce que esika zalaki esika vraiment Eric Bokanga zalaki na esika komaki est-ce que na parlé yo monete que ça qui vimaki mona muto ça qui bena ediminaki bon nakoloba ki Eric kaza joueur bon na Mazembe ça qui vimbaki mebale kitaki donc on préféré Eric Lerazaki na vita ke Eric ake Mazembe pour nous préférer na mona Eric abetaka pour au fur et à mesure au beta ça qui ko vimba qui a des déplacements et ça qui vimbi mais bala malonge zate ya kiti en tout cas na préféra vita na préféra Mazembe tamu ko le mort en tout cas na regrettant les jours Eric na Mazembe na vraiment balobi tout sepeli babi ba bozolana ba bazakolana biso vraiment ba comprendre que balé ezate kozwa mbongo bale za kobeta parce que na sima kobeta nde mosolo koya donc directement na ina tuna na tuna mama o meka tamuki kopesa conseil na ba joueur oyo baza kolinga kolanda mbongo mais baza kobeta te conseil nini ko pesa bango tant que madame na bango tant que épouse ya Jogo donc on pesa bango conseil moko boye koza kitoko Charlie Kanga sepela bon on conseiller bango c'est mieux que obeta pour quand même eza musala na yo c'est mieux là au fur et à mesure ba joueur ndenga na yebeli au fur et à mesure joueur obeta au travailler azomona na miso abatu nde wana sala ka joueur amata moi ba mbongo oya bien oyo lingi wana emonana mais okoki ne place moko zui paquet moko boye ovandi na yo beta kana yo te moi ba mona yo ezate moi ozo pe paquet plus que paquet oyo zui ezala ngote c'est mieux qu'il y ait place où se sentir à l'aise oza bien na ba dirigeant oza bien na ba collègue na yo ozo beta à faire un match presque nyonso ata nyonso te mais quand même au monde na ba match beta ka pe travail est bien en tout cas conseil on peut savoir yango wana donc olanda mbongo te posoko olanda mbongo beta kana ote donc au final no c'est comme nos vétérans mo boye ozo mo ba mikie na yo vanda mais contenu ya ba ndetinga mobile nanga ano jeune donc ano na talent donc faut beta abeta pas prouver mon kili ba impemo ya kitoko code bon pour so beta te donc ozara ozomo impemo boye do kofra ngo evanda na ngo sila donc musale zo sale maté donc mutu nyoso ozara ke so bimse kota te faut quoi donc c'est mieux au vandi et si comme ozo beta ozo travailler et ko aider yo ba tu mususu ba mona yo ba contrat bien ko mona pour ozo beta ozo mona na miso ba mais so beta te en tout cas wana penda atakuta ngo ozat Cristiano ngo ba ozoyo te donc faut beta kado pouvoir battu pour ba yeba yo que quand même joueur tel a prouver qu'il match boy a beta qu'il match boy na ba joueur ezara bongo o ngana yebi yango.
Vraiment balobi bajoko tout bolandi conseil oyo maman cité Bethel apesi bino balobi waza na mato ya koyoka ayoka waza na motema vraiment ya kobomba bomba waza na makasi ya kosalela asalela parce que balobi bale ceux qui ont entraîné zate donc ça ne sert à rien donc bale sengi ozora tant de jet bale sengi ozala rabamona rayo Bethel autoloba bi paquet po e ou mais la to paquet mata et c'est un faux monde en ara betara donc eza o ba joueur tout ba koki ko retenir na mokolo ya lelo maman cité to komi na biso déjà ko chute vers la fin na ebité soki okoki kopesa biso ba posa to ba préférence moké ou esala ke non paperique bokanga ya mosoni nga bouger boue ate cité azali donc ce que linga tchabwe soupe wana mère asalaki donc yo permettre que tu ngate na yendoli a soupe voisin donc ezala ni na ebité na lobanini do ba préférence Eric o ya linga donc en tout cas mba na nga ne compliqué te donc nyonso ga ngana olambela e sepelisa ye ya liaka ne kaka donc nyonso te ma bolingo zali to lingana donc on ngana olamba yango olia mais quand même mutu nyonso na vie azala leloko alinga ye mingi préférence des ango mbisa mai so lambele pa mbisa mai to bengi na téléphone Eric na lambi na lambela ki mbisa mai ataza yewa pa ozonga na zongi no pa cité na keleno cité lobi alambi do fa zonga ya olia mbisa mai na ye alia pondu olia na ye do fa zonga pa olia balobi il faut azonga donc mbisa mai respect na bangala tout parce que tout moni mbisa mai ndeza bilei na bango to ebite to rolandela ngo après mais balobi eza pe na makamoko boye oyo rikalinga raté pa na yo ke ovandi pe na boye osali yango Eric pe na fâché mais on dit ma te pas fâché mais zelo moko boye bien o esenga ke faut éviter ezala rati yango to yeba eloko nini po joko pe tango la neba pena nzele na ngai yeba eloko na sala eloko vraiment so na sali yango et a fâché donc to yeba molo wana o ya linga raté moi trop donc non na komo lo ya linga tena asepela tenga na sala donc na ngane tinga so na siliki donc yepe fa silika kado linga tenga na silika poso ngana siliki kapa donc yepe fa tombo kapenza fa tombo na façon mo beke ngapena mona ya siliki donc ponga na tika mais à part wana tout l'homme se zala te do yepe na linga tena sika poso na tomboki yepe olukaka tombo kapo tolukaka moyemo boyo ebikaka ouais balobi bo sentir déjà Eric Bokanga direct de Luanda balobi zolanda biso Charlie Kanga balobi yonde chasseur ya makasi ya ba image donc j'affirme je confirme donc mutarobo ya ngwazate balobi cité Bethel ceux qui ont eloko moko koki koloba na bandeko balandi o bazotala biso sikoyo ceux qui ont likambo moko bo sepelisaka yo tozape lelo équipe nationale ya saison beta ceux qui ont loba moko ya kitoko pona ko fortifier équipe nationale ya biso donc okoki koloba ngo bon na pesi bango ka ba bonne chance en tout cas na sima na bango na ka na koloba mo liboko na motema et que non liboso et les bien mambu nyonso na yebi ke tout vraiment ma solo tout et les kitoko na yebi ke lope match ezali ba bonne chance kaka nzamba sunga bango et les bien vraiment balobi équipe nationale ba meilleur venabino ba bonne chance nabino balobi match yo RDC toujours en avant donc elengezali babi maman cité ceux qui ont moi 2 ou 3 personnes au qui copé sa bango ba meilleur vena bango qui copé sa bambote au qui copé sa ba bisou donc copé ça va bon na bandino copé sa ba gros bisou na mbali na bébé na en tout cas ba bisou ebele place aux ali na lingayo ya mingi oyebi na pesi ba bisou na Curtis na Kevin ba bébé na na pesi mbote na kamana Christelle Mudimbi wana pende ya motema
napesi ye mbote Charlène pia na petit nanga penda mutu asimba pale ata naza te so nayebi ke Charlène pia nazali motema eza ya kokita napesi mbote na papa Evariste Bushabu papa nanga mama nanga Angélique Mpwema bandeko nanga ba Josué ba Shadrach ba David ba Divine grande sœur nangai ya Janine Freddy Bope manager donc napesi bato nyonso ba mbote ebele nalingi bino ya trop napesi yo pe mbote yo mtoza pembeni na ngai. Merci Cité Bethel balobi oyazu libanga te souci mais tozali sans oublier Volant d'Or Iveda Kota Souman Teka balobi oya soumité ya koteka te donc balobi azwa yango banana lufu akoma nango kini sans boss donc respect nae. Je profite également à saluer mon caméraman Charlie Kang babi caméraman Moya Boga coup de chapeau na yo. Je salue My Paris Maria Kibanza balobi toza kaka JDK Love Bradjuan na mikili yo yebi balobi eloko sengaki yango yo balobi Cité Bethel babi tokomi na biso déjà na suka. Est-ce que ça numéro moko boye o pesa bato ba roza pe na posa ba conseil neti basi ba jogo misusu o ba roza na posa te ba joindre madame Bokanga bazwa mwa ndenge ya la kaka ce qui m'a possibilité ça ya repesa bango numéro ya contact. Bon numéro na contact repesa on boité on a habité na repesa on boité do mobile na kazuwa makasi penda do na kopesa te numéro na émission do tala kaka na femme mariée so na kopesa numéro ya secrétaire na ngeza la bien c'est que bien 089 64 41 470 balobi numéro yango wana bozwi oyo aza na posa conseil kitoko ya mama euti vraiment et pas madame Eric Bokanga numéro yango wana tobenga balobi dodan babi dodan ekota awa vinanga da kota sotarango dodan ekota awa babi tokomi na biso na suka ya émission oyo Charlie Kanga na sepeli na yogango kitoko makasi ya koloba mingi eza te nzamba kumbama Michael Bokoy yeyo balobi to simba kaka famille Bokoy Cynthia Bokoy Maître Béni Bokoy Roland Matina kati ya mikili babizo ya yo yango wana Charlie posa kokende tokokoma. Promo TV, des professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros. Congo Promo TV, des professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros.